Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na deux chambres ya parlement pe asengi bongo na ba élus nationaux ba continuer ko proroger état de siège esengeli ko bake deux chinois na 30 oyo bakangamaki na musala ya kindumba ba condamné bango na 10 ans pe 3 mois ya ba servitude pénale pe na kati na bango misusu ba kofuta amende ya $1000 pe misusu nde ba tiki bango libre par rapport ya nyonso ndenge procès oyo et se déroula qui côté mususu ya ba congolais pe ba réagir ndenge justice et condamné bango pe ba kamokaka ndenge nini ba chinois ba tiki makambo ya kotonga banzela to pe côté kaka bilamba ya tombola na ba ketchi ya shisho ba koti na copie ya ba nationaux oyo ezali kichel alors que copie oyo ezali kaka pona ba congolais meto kamwe ba étranger pe ba koti na copie yango et surtout ba chinois to yiba na culture oyo te ba congolais ba réagir par rapport na yango bokolanda yango na édition ya mokolelo ka NB News première chaîne d'information en continu na lingala on a un plaisir à représenter une édition Yamokolelo vendredi 19 novembre 2021 on a un plaisir à représenter bino. Kaka ndenge na lobaki na ebandeli ya édition yo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na ba élus nationaux ba continuer ko projet état de siège pour ezali pour na bonheur surtout ya bandeko na bango oyo bazali na est oyo guerre et umeli tango molai na ba atrocité ya ndenge na ndenge esengeli ici là donc ba congolais bocha mitema na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na aussi sa guerre na est. Président de la République démocratique du Congo a adressé qui correspondance Moko lundi 15 novembre na ba président il y a deux chambres et parlement pour la solliciter prorogation et état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri à travers lettre yango etangamaki au cours ya plénière jeudi 18 novembre na rapporteur ya Sénat chef de l'État congolais a insisté sur nécessité ya prorogation ya mesures exceptionnelles. En même temps, Félix Tshisekedi a précisé que l'opération et la force armée contre les rebelles et parti est un bokonabiso est irréversible. En effet, l'opération est engagée la force de défense et sécurité na cadre de pacification et parti est wana ya démocratique du Congo. Atalisaki que le territoire national est constitué une dynamique irréversible au regard des défis imposés la nation par la force négative face auquel pouvoir public ezali kobunda butu pe moi. De lors, na souci à observance et à prescrit constitutionnel, autorisation et prorogation ezali nécessaire. Ndenge communiqué yango indikaki président de la République nde alobaki. Nangambo na ye Sénat démocratique du Congo a autorisé prorogation et état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri. C'est même jeudi. Bien avant, Assemblée nationale l'IP a autorisé Kiango déclaré depuis le 8 mai dernier état de siège ezali ko viser ko éradiquer ba force négative na partie est démocratique du Congo. Kasto Bosanate ke ba honorable député ba Eli ya kwa wana Nord Kivu pe Ituri ba kutana kina chef de l'État pour kotelisa bango combien bazali d'accord te na ba résultat nini ezali ko salima sur terrain. Donc affaire ango éthiquement à suivre. Tout noter que état de siège ezali prorogé pour la 12e fois. Outa ezala déclaré na chef de l'État Kinshasa et l'équipe partout. Deux Chinois parmi 30 oyo bakangaki na musala ya kindumba awa na ville ya Kinshasa ba condamné bango na 10 ans pe 3 mois ya servitude pénale kasi misusu bakofuta amende ya $1000 pour na ba séjour irrégulier na kati ya République démocratique du Congo pour la reportage oyo. Na affaire oyo ezali qui se déroulé na tribunal ya grande instance ya Gombe oyo ezali ko opposé ministère public ba membre ya réseau chinois ya proxénétisme tribunal a requalifié ba infraction contre ba différents prévenus. Contre acteur principal ya réseau oyo basé na Kinshasa Ye Jing Park pe copine na Ye Liu Yu. Tribunal a retenu ba infraction ya proxénétisme, trafic pe exploitation sexuelle. Contre Bernard Boula, chef ya bureau chargé ya ba visa na ministère ya ba affaires étrangères, tribunal a retenir usage ya ba faux
en écriture comme infraction. Ministère public azali ko funda pe lisusu na ye ko délivrer illégalement ba visa ya courtoisie na ba fille ou bazala ki exploiter na réseau yango. Contre ba fille bango moko bénéficiaire ya ba visa ya courtoisie, tribunal a retenu infraction ya usage de faux pe séjour irrégulier. Nabongo, lelo na ba première heure, il y a vendredi 19 novembre 2021, des tribunaux à grande instance. Il y a Kinshasa a prononcé que jugement na yé na affaire où ils allaient opposer ministère public na ba membre, il y a réseau chinois oyo, il y a proxénétisme na ba complice na bango congolais. Acteur principal il y a réseau oyo na Kinshasa, Yi Jinping na copine yé bango mibale. Bazali nationalité chinoise, bango bako ekopé 10 ans et 3 mois, il y a servitude pénale principale pour na proxénétisme, trafic, il y a personne, na ba fin sexuelle, pe séjour irrégulier, na République démocratique du Congo. Chef, il y a bureau, il y a ministère, il y a affaires étrangères, chargé à visa, Bernard Boula Boaka. Il y a pas les sous-sous, 10 ans, il y a servitude pénale pour na faux en écriture. Oui, prévenir Moussoussou, na kati na bango, moko oyo azali na nationalité coréenne, pe misusu bazali na nationalité chinoise, bangonde bazali condamné na kofuta, amende moko oyo, ezali équivalent en francs congolais, il y a $1000 pour na séjour irrégulier na République démocratique du Congo. Juge a précisé que amende oyo ezali payable na délai moko légal. À défaut, esengeli ba subir 1 mois ya servitude pénale subsidiaire. Enfin, 22 filles nde bazaki a quitté pe bango bakofuta ata frais moko te ndenge a précisé ki magistrat Luta Tabo, président en chambre. Pour un rappel, procès oyo et bandaki mokolo ya mardi 16 novembre eleki et se déroula qui en procédure de flagrance pe et sili mokolo ya lelo na sentence oyo ekoli bandeko oyo. Ete ya bayineso oyo batikali po mbalasima makambo ya boye ezonga lisusu te. Chinois yaka kotonga to sala biloko sala kandete ba commerce kasi ya koteka nzoto mboka na biso eboya yango ete ya bawo batikali Kinshasa eleki partout. Quelques Congolais ba réagi na kindumba ba chinois alors que ba yebi ke ba chinois musana bango zali mingi mingi koteka ba sapatu pe bilama na bango ya shisho mingi mingi kutu ba yela mingi awa na Kinshasa ezali kotonga banzela partout na Congo mo makasi ba kamwe ba chinois ba tiki copie ya nzela ba koti ti na copie ya ba chel alors que copie oyo za ba nationaux ko kamwa ba Congolais ba saki awa na micro ya Pegi Ilunga. Ba chinois ba kota ndenge nini ba document na bango ba sa wapi po ba s'installer ba sala kilondonnier auto bengi na mofra lingala kichel. Est-ce que congolaise akoko déplacer kende na Chine sans document aki avani na sika moko bonotel moko ba na sala kichel? Est-ce que c'est normal? Sikoyo bajan ya DGM wana na bande ko ministère affaires étrangères musala na bino nini faut ba contrôler ba yeba banani bakoti ba yena mission nini motif na bango ba komango na document ezalaka nini pour ngai nazaki touché par rapport à comment que ba structure de base où ezali placé pour na ko enregistrer ba tout nyonso ba okota na mboka na biso. Est-ce que vraiment ba osala musala na bango réellement? Et ba passeport ba visa ou ba zo ko créer ba tuana ba ya koto. Est-ce que ba landela kango réellement? Parce que lelo na mona étrange que ba chinois na baza organiser ya ko sala prostitution awa na kati ya mboka na biso. En plus, ils ont un pays ouvert. Bon. Pour l'angai, ils ont condamné d'abord le Kwana. Baza 30, baza belé. J'espère que les cas qui n'ont pas procédure normale pour pas côté n'amboka na biso. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ba pesa qui bango visa, ba pesa qui bango droit d'accès à côté n'amboka pour faire quoi? Alors on a monique soit ils allaient n'engue na bango ba mesana par rapport à Moussa na bango ba salaka. Mais c'est que si quand même que tout ça qu'on condamné action wana. Bah qu'on jamais comme qu'on rendre ba fille bah comme le cas ba marchandise pour na bien na bango parce que ba fille wana peut-être misopé même na Chine wana misopé ba enlever bango ils a propre volonté na bango té ba ye koto ba se retrouver ka koto qu'est-ce qu'il va faire imagine to kuta ina chinoise mo bonanzela est-ce que on soit na valeur il faut ça na bateau ba longo la ke kuna ba ye na ye awa ndé Rolanda Street na bango ba rememela ye na zo lobelaka ba chinois té parce que bino lelo bokangi ba chinois mais ba américain baza a basala à kindumba ba étranger musu bazala basala à kindumba po banano d'abord la coloniser nano tous les bateaux ba kotaka awa qu'est-ce que ba yako awa ko sala ni na mboka na biso
est-ce que bayaka côté kabiloko to bayaka côté ka nzoto na bango deuxième service affaires étrangères bino no sona bango nde bazana droit ya octroyer moto visa droit d'entrée na mboka na biso prostitution ezali gagne-pain oyo bato basalaka ezali ngo eloko asikate alors ba mekape kaka juste ko analyser bato nyonso bakota na mboka na biso rôle na bango baya kosala nini to se voiler te que prostitution tozokama po bino nyonso boyebi que prostitution ezali ngo problème te. L'actuelle zibilisation au Rosala Kindumba et jamais au niveau des étrangers qui viennent ça va si bon soit de civilisation à na Congo c'est grave d'un côté là qui wapi avec quelle mission est-ce qu'ils ont été créancés par rapport aux biscandalisations et que si on va bando panzama kolo na Congo bando ça va sibinance non déjà mazaki wapi asaki mosala ndenge nini bon ngana elsa l'état kaka ke yemoko azwa charge na bango faut passer à prison so passer à prison si mazwi moya azongisa bango na pays na bango koma moto akoti na mboka aza na mikanda te déjà meza c'est que bayaka na bacontener eza grave biso na Angola Brazza tane basouffra biso mais chinois longwe banda na azi kuna ti awa endenge nini donc eza vraiment pas papa journaliste basaka à prison pour bayokisi nde chine soni eza ma passe bon ngala koloba boye pona kozanga mukanda bakanga bango parce que étranger ko vanda na mboka batute sans mikanda mais soki pona kichel bakanga bango te bachel baza ebele awa basi bakanga bango mukoloni parlement ça sala mobeko mukoloni ke bakanga bachel nga vanda na Gomba soki na uti bon marché na ba 22 ans na zozonga na mona ka basi na biso bachel alati manton alati peignoir olingo le kaba funguli boye mutakala bolumbu bakanga bango mikoloni na bon marché bachel batondi na yolo na bandal partout et puis kutu monde na bango kaka grand monde paka juma bakene ko kanga bango mikoloni non bati musu ba melaka ba biere utaka poto o na ngala ngaka biere utaka Belgique o na melaka ba biere utaka Londres ka ba biere expatrié pe bayet bato o baza ba professionnel à sexe alembi bato munda lingi mundele akene kunat mabezete a réglementer bango ke bato bamona munganga ngana bota ma 20 indépendance na mona ngai belge azo ko sala recensement basa ndumba albi pekisa mite bako kanga yo te mais zala na mukanda o mona ka docteur chaque fin du mois a contrôler ko sala microbe te ndo sala kindumba ati soki pona mikanda abongisa mikanda na bango matika bango bavanda wana ba professionnel sexe na Congo baza ebele baza na posa basa mindele bakendeke pe kuna problème ezate ba négociation ezali ko continuer na mbwe la loge esika wapi comité syndicaliste bazali ko solola na gouvernement congolais na nzela ya ministre ya EPST Tony Mwaba pona ko luka ba solution ba comme na niveau nini na Pila apesi biso ba détail. Mokolo ya lelo vendredi 19 novembre 2021 nde suka ya ba discussion entre commission paritaire gouvernement banque syndicale pour la sortie heureuse de la crise o emelta omolai na o etali bongo gratuité et enseignement na mbwe la loge cellule ya communication et ministre ya EPST asolaki na président intérim ya commission paritaire représentant personnel ya secrétaire général ya budget pe lisusu président ya basisi yango d'après bango principale résolution au gouvernement azui ezali bongo ko s'engager ya ko sala nyonso pona ko redresser vécu quotidien ya enseignant congolais gouvernement il s'engagé ya ko luka ba solution efficace pona ba préoccupation ya ba enseignant durant la négociation na bango 4 sous-commissions ezalaki mise en place chacune thématique pour na ko luka ndenge nini ko bongisa vie enseignant rapport moko ekozala approuvé pe adoption moko ekosalema wapi ba recommandation ekozala wana pona kosala nyonso que les deux parties balandela enfin que enseignement ezonga ndenge ezalaka na mboka na biso principal sous commission ezalaki bon relatif na ba problème ya ba rémunération ya ba enseignant wapi basolaki yango tango molai na gouvernement congolais avec rapport final adopté. Aucun enseignant a kozala lésé ndenge bango batalisaki moto nyonso a trouvé par naye kasi par ailleurs basepelaki makasi na boyokani na bango na ministre Tony Mwaba oyo ye moko azalaki wana pona ko conduire ba travaux yango
Naboye batalisi que d'ici là communiqué moko ekozala publier wapi nyonso basololi to pe ba résolution bazui ekoyeba na pona koyeba ndenge nini ko fixer mosolo oyo enseignant nyonso akosimba oyo ko permettre ye abika malamu na libota na ye. Naboye batalisi que yango ekozala avancé moko significatif to ya côté ya gouvernement pe lisusu na côté ya ba enseignant. Na ngambo na ye syndicat ya ba enseignant ba professionnel de la CRE atalisi que nyonso ezosalema malamu bazali kozela kaka que oyo bayokani na gouvernement congolais gouvernement asaelango po éducation ezali moko ya bafacteur oyo etombolaka mboka. Donc gouvernement esengeli ezwa nyonso oyo en considération pour que lobi mboka na biso ekende liboso na nzela éducation malamu oyo baenseignant bakopesa kaka soki bazali mieux payé pe bazali à l'aise. Kinshasa eleki partout. Beltesco toujours wana pona ko soutenir population congolaise na ko chaka article ya ndenge na ndenge oyo ezali ko sunga congolais a vivre kitoko awa ba cheli bino ba chips moko ya danger ezali na guya kitoko meka okokanga. Toujours na souci ya ko sunga ba congolais na ko pesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu kobimisa ba produit kitoko pona kosepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na bolia ezali ba snack oyo ya Beltesco oyo ebimisi oyo ezali koliama bitoko makasi dakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo ke variété ya ba goût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisa ozali kolia elenge ezali kobakisa ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanti nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Bitambola comportement ya bandeko oyo bazalaka soki ndeko na ezali kobela ay kosenga imonga kisa kopesa te même kola kokufa akoteka ta lupango pa kunda ye kokamwa ba congolais ba fustige yango na micro ya Peki Ilunga pe na Omimpila. Kosunga batu ekoma problème na ville province ya Kinshasa pe mingi na RDC sous prétexte ya pauvreté to pe ya bozangi kasi remarque salami que batu mingi balingaka kopesa mbongo te soki moninga azali malade to pe azoluka lisungi pona likambo songolo to pe pakala kasi na tango moto akufi nde tomonaka mingi batu kotelema koluka kosala ba contribution kolakisa que bango babanda kolinga ndeko wana alors que pendant maladie na ye azanga kita moto kosombela ye kisi ya mukie po amela lelo tokitaki na terrain pona kotuna population kinoise nini esalaka ko moto soki aza kobela azwaka sympathie ya batu te kasi soki akufi okomona ki azalaki na bandeko pe famille to pe ba connaissance ya malonga eza vraiment biso ba africain eza pasi pona biso yo zondimaka ndeko na yo azobela yo oza na mbongo ntango baye opose yo ka
que non bo aider moto qui est par exemple un hôpital azwa kisi pour que abika yo bioza na mbongo te tant moto akufi yo zo ko bima o ngana zo signer na zo supporter na zo charge ya libulu na zo charge ya tel mais tant mbongo wana yo zo ko charge wana tant moto abanaki ko bela soki opesa ka mbongo wana ko permettre moto wana ki akufa te vraiment ba comportement wana za comportement ya mabe oyo bato bakoki ko supporter yango te na famille tant bobotami na kati ya famille ba yibi ke no singa famille ebena na ka musu ekata na kate tant yo moni ke ozana difficulté tant ke pande ko musu ko suka yo ko o dépendre na pano yo ozana ngo e soulager yo makamo bango basala ka wana peut-être ezala bambongo na bango ya kisi moya ko pesa ezate yango esenga ke no dépense mbongo wana ekozala kana ka o ezake no tant liwa bale motu ya bénéficier na makila wana yango e permettre ka ne asala dépense wana pour que fournir na ba moyen na ye oya zingaka banzela na ye abutu mbongo mususu ekota normalement to kondi mango puisse soki so za moto normal nga ndenge na za boso na za na mbongo na poche ndeko na nga azolela liboso na nga eza mbongo azobela sa mwana mbongo normal nga na kokanga motema te omoni ke no esprit ya bato wana ekokana na be esprit ya milimo yango ne sala ka no moyen ya kopesa mbongo wana ezate soki bapesi mbongo wana peut-être ko baisser ye ou bien ko sala ke no et réduire na berere yango esala ka no ba pesa mbongo wana te tango moto akufi aza capable ya kobimisa ngo pour que yango ko bénéficier na kati ya moto wana akufi wana ata to pesi conseil soki déjà akota na mono wana eza pas pour bimana ko bimana ye eza ka ye na nzambe na ye soki ayebi ndenge nini na kosenga bolimi se pa nzambe soki akobimisa ye soki kozala ndeni po biso bato mokito koloba na façon nyonso akondimela biso te soki oza nango moninga mpo azobela osungi ye mpo ayoka mpe ye bien le mosu alingaka bika yo soki opesi te ozeli kaka akufi nde oyo kokamata cotisation oyo kotia mpo bamona yo nde moto oza nango eya malamu te elingaki moninga lere azobela oye mpe komimonisa opesi mbongo mpo esunga ye pour na mwa kisi na mwa eloka kolia eya malamu te donc totika bakaratere ana eya kitoko ata moke epa nzambe eyokana te na lipamboli oyo olobi ke te tika nalakisa na mimonisa eya bien te epa nzambe donc eza solo nzambe mwa pambolo eza te il faut yeba biso baafricain tozalaka lolenge wana mbongo na ye yo yebi lolenge azozwela yango te ye azoluka mbongo na ye nde akunda bato ke bato babika alors mbongo wana ezalaka mbongo ya normal te eza mbongo ya misala mabe mais biso moye to comprendre yango ezalaka te yango mona ndeko no aza na mbongo mais yo ozo souffrir est-ce wana eza vraiment mbongo ya normal eza mbongo ya normal te comment yo kolinga yo kunda bidembo tu na combien dépense nyonso eza combien et puis tango moto wana abikaki azanga kere mosusu kisi ya 1000 francs mais yo ke azobela azangi kisi ya 1000 francs au pèse 1000 francs te asomba kisi mais yo ke osomba ya libulu ya métropole ça n'est pas normal eza malamu te et bande kona biso il faut ba changer il faut amour ezala entraide ce n'est pas pour rien que la famille toza famille et pona nzambe ye moko moto akanaki kotinda biso ke ngana yo toza la famille mais soki moninga moko azobela yo oza na makoki pona nini te osalisa ye comportement ne ezalaka malamu te mais totiala malamu bambongo ya bandeko na biso eza ya malamu te. Le cœur de l'homme est tortueux, c'est le Seigneur nde ayebi yango. Moto azalaka prédestiné na kozala motema mabe wuta création na ye. Kasi mingi batu balingaka kosalisa balinga te po azali komona ye nanu na bomo ekasi tango akokufa bango nde bayaka mbangu mpona kohonore mémoire o azalaki camarade to mpe ndeko na ngai ndeko yeba ke esengeli kohonore moto tango azali vivant sala eloko ekosepelisa ye tango azali komona mpo soki akufi deja ata kosombeli ye libulu ya $2500 e kosombeli ye cercueil ya $5000 akomona yango te mpo ezali important lisusu te akei na mabele pe cercueil wana ekopasuka nango na se ya mabele. Donc yebela moto tango azali na bomo isalela ye bolamu amona yango sombela elamba azali komona sombela ekisi tango azali kobela sunga ye tango azali na bomo ekozela te akufa po lakisa bolamu po wana ezali hypocrisie pe ezali na tina moko te. Kinshasa eleki partout. Trois rencontres na compte, il y a 27e édition, il y a Ligue nationale de football. Awa, où est Betama na Kinshasa, puis dans ma province, na biso et Betama qui besoin reportage.
3 rencontres, la phase aller, il y a 27e édition, il y a championnat national de football Ligue 1 et Betamaki Mokole Lobi jeudi 18 novembre 2021 à 2 stades Yamboka na biso. Na stade de Marti à Kinshasa, football club Saint-Éloi Lupopo, il y a Lubumbashi, il y a Salaki bonne promenade il y a santé devant formation locale, il y a ACQ, il y a sport, na score il y a 4 buts à 2. Babi, il y a Bachemino, il y a qui marqué respectivement na Katerega na 4e minute. Kasongo na 30e minute, Basso na 34e minute, P Kazadi 81e minute. Tandis que 2 réalisations, il y a Kouya Sport, il y a Ngouezalaki Bongo marqué na Masika na 71e minute, P Batou na 78e minute. Malgré succès au Lupopo, Atikali toujours 2e na classement avec 21 points na 9 matchs aussi à Betty déjà, tandis que Kouya Sport y est Atikali 7e place avec 7 points na 7 sorties aussi à Betty. Bien avant match yango Racing Club ya Kinshasa RCK na Academy Club ya Rangers basi neutralisa qui na score ya 0 but partout. RCK atikali dernier na classement avec 3 points déjà na 9 sorties au ici à Sali na Bongo Rangers azali 5e avec 13 points na 8 matchs oyo ici à Betty déjà. Par ailleurs na stade ya Kashala Bonzola na Lubumbashi AS Maniema Union ya Kindu pe Union Sportive Chinkunku ya Kananga bango pe basi neutralisa ki Bongo na score ya 1 but partout. Luciela Mande nde afongola ki score kaka na 5e minute pona ba Corbeau ya Kananga avant que Unioniste ya Kindu aya ko égaliser sur penalty ozaki converti na but na ndeko wango na 79e minute. Malgré le résultat, Oyo Maniema Union a tiré le 3e na classement avec 18 points na 9 sorties, tandis que Chikuku a gardé 19e place naïe avec 5 points na 9 matchs. Oyo aussi a bêti déjà Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez continuer à couper ça dans la rédaction de Warrior. Vous allez toujours avoir servir d'une manière très très professionnelle. Kaka ndenge bolingaka vous avez besoin d'activité na yo yo moko yeba na makambo na yo et bana na Congo mobima nini vous allez ko sala apport na yo na kati ya de du Congo. Contactez sur le numéro oyo to ko sala musala d'une manière très très professionnelle et vous allez décider en attendant Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino